Pardon. Pardon. Ça fait pardon. Vous avez information. Zambe kolo tata sito e akano afisia oboya sito e ganjambe wala problema mutu basi sina bionyo so je te jure et à ma paix. Merci Nabino Nyoso Bozwa Katan Nabino pona Rolanda masolo ya kini kaka nde to oyebisa bino mikolo yo masolo ezobeta manakina eza masolo ya élection ya artiste et comédien na yango to baki penda to concentrer journée moko boye to baki to kotambola to kutana ba artiste nyonso to kokutana bango na nzela na biso to mekampe ko tuna ba question concernant ba élection to za pen artiste moko boye o boyebi très bien maintenant c'est pela à se présenter yé moko lisusu pona bandeko ba ebiete. Bonjour artiste. Bonjour Yaya. Ezana bandeko ebele bazolanda yo na www.info16.com ebele bayebi ne ebele bayebi te. Est-ce que koyebisa bango zana ni posala ani? Merci à trop Naza Papi Kader, orphelin de père, un simple artiste et comédien d'où président et groupe plus que vainqueur. Voilà, donc boyebi Papi Kader très bien. Na boya na webisa bino mena linga kande bino mo boyeba. Boyebi très bien a évoluer na epe na monde de théâtre. Mikolo yo sango moko ezo beta ma yo créé pe na mbutu kini za ya koninga na mikolo concernant ba élection ya artiste et comédien. Et tant qu'artiste et comédien oza okoloba nini pona problème ya ba élection? Problème ba élection vraiment toza déterminé. Selon Batu Mutuna Mutundenga Tché a postulé na place à présidence, donc tout ça vraiment déterminé. Il y a que Mutuna Mutu à soutenir candidat nae, tu vois, tout ça déterminé. Netibiso candidat nanga, nabi ki il faut na soutenir Yetisuka. Candidat na onani soto ko ebana ki. Président Modero. Président Modero. Pour anité président Saïsaï, pour anité président Bodo, pour anité président Yandimous. Bon, moi intéressé nga. Moi les membre intéressé, membre intéressé puis attali sio projet nae. Les arabons donc bon, nga pena kader yaka. Nga vraiment na ngina sala boy. C'est beaucoup aider nga to bo soutenir nga to évoluer pour na mkumbo to ngitozo. Otalit président Bodo a salinga sinte a benga pété. À considérer c'est trop bien mais azana batu déjà oyo à considérer président Saï même net ya président Saï naza fouinaye je savais que moto il faut na soutenir et ça président Saï à ma grande surprise je me suis Nathalie na moni ayebisinga ke na moni na émission abi azo kinde ko récupérer ni na voilà azo ko récupérer en de façon que à postuler souté tu vois. Donc naebi bongo naebi ki yaza souste naebi ki ezalaka président Bodo président venanga JR et na acteur ya président Caleb moko Julien. Voilà. Oui, mais tout à l'heure là to uta pe koza un entretien na moko ya ba président o ba postuler et moko président Modero président pour t'informer aussi président na yo ozo soutenir na mamango mais ebisi biso que président Saïsa azali kaka alongwe te a désisté te. Yoko c'est que au tika non pe président Bodo landa eh. Ti le quoi déjà naza awa donc dommage naza déjà awa. Mais quand on peut sabiso à proposer qui a présenter qui plan nini o esali qui est convaincre yo pour soutenir. Bon bah plein zani tibele.
ngai en réalité mon biso tout artiste. Toi artiste otoye. Tant toye normalement ba aîné na biso faut pas pesa biso comment on appelle pas pesa biso appétit au courage ya musalango, tu vois, ya kolinga musalango batal sa biso ngo. En réalité ba aîné na biso belé batal sa biso ngo te. Mais ba pesa la biso chance te. Mais ya modé a pesa biso na chance. Est-ce que c'est nga pesa na mo chance, a pesa nga chance. Aleki pour évoluer lobby bien aux arbres, salabo. Kende boy beta boy. Et comme on dirait nazara des fruits na bima et pas naé. OK. Même pas. Du colo ya chance au kaka pesa o mo ba conseil wana yango lingo voter. Exactement ki pesa nga $100. So pesa nga $100 na oli on ka siko ici. Mais atel singa conseil, apesa nga atel singa avenir à lobby. Mais vous êtes sûr que kaka atali sur avenir sera même idéologie wana pendant na mouvement ya na présidence kuna ya artiste kuna qui a appelé ça kaka artiste ba conseil ba évoluer, tu es sûr que beaucoup il évoluer bon? Oui, à hôtel la mambe belé. Na ibselo mo. Groupe na ngai sali 8 ans et 7 ans. Na 7 ans na futa chaîne bah 6 mois 8 mois na $120. Après na yo bando futa chaîne $250. Donc au sali 2 ans na futi $350 chaîne. Aujourd'hui combien etikali 4 etikali na futa $250. Calculer mbongo na nyonso na 7 ans na futa ka. Te tuna no so na so. Ozwara nini? Elote. So compter ce montage, au compter caméraman, so bien que ça peut inviter, faut pas savoir un peu quelque chose. Compter ce qu'on a des au fouti $350, na Congo Media Channel, na CBS au fouti 250 5 ans. Et ça combien? Ou non ça là on peut gagner l'autre. Mettons au sens qu'on peut gagner l'autre, ça ce qu'on va faire la plupart va faire tout. Foot à chaîne mais tous appels na président au comment toi appels na président na biso ya mama ba théâtre qui akobando kende pas tout ministre tout boy baleki na biso pe bazana se bazoya peut-être le que zanga kaye za ba idée hein et président za wana faut que ça y na ngo sikolo wa mutayi na ngo to sani do kwa mutayi na ba idée ngo siko to sani donc yo penza au soutenir ya modé pour premièrement koluka buna po mama ba chaîne wana beaucoup taraté to futa non souster mama ba chaîne na tel sur calcul si ko mona ra 250 ki beta usko calcul ba ni na betele ça combien o betele bo maso ki betele mama abino ta mama bota mama na futi chaîne pendant autant de boy au tunu oganiani po net nga na boka na ngati na tola apete ce qu'on a gagné mais ce qu'on a simananga na bana na bactère baza ebele na simana nga futa bango pe tunanga utuninga question bien na futa bango ni ponga mona ozwani da ba travailler na bango pour la visibilité na bango travailler ka pour la visibilité parce que maman nyo so toni to tele mais ya modeste ko azana ba projet mobo oyo lobby bana na ba ndo se retrouver. Bon, supposons que ya modé a désisté pendant quelques jours ya vote ya modé pendant désisté binga na postuler sous-souté yo siko faut o bobete suni te obete mabe ba projet na nyonso ikoki na maite mais to bondele pe to fukabi ye modé pardon oui ye mwenda ndo benga bat so chefita bien pardon tsali bi moko boya ndeto benga ya modé pardon le kaka so otiki memayele wana pesa muto msusu wana o ako remplacer so siko a postuler na epé bien ba élection mazuité to sala ya biso mais ça passe pas zoté toze belé moko na ebisao bon ça ya bino moteka ko sala ya biso wana ko sala ya bino wana so pe siko meka wana kaka okota wana toze belé ko se déranger te mutu mona ba tuto tangeli nga ba président wana mutu aza eminenti ya modate pas na yo te pas batu nyonso neti banani batu ba artiste nyonso. Bon, biso to promettre penza ba to nyonso balanda biso na www.info16.com to baki likambo to tika boyeti to luka ba président wana to e ba soki bango pe baza aimer le quoi ya modé to baza aimer. Oh yo nem to lo ba na biso déjà oui baza aimer. Oh baza aimer donc niti président Bodo amona na batute
amona na bato na ye mena yo de te batu te amona na banyama bon ndeko lobi batu bon neti nde tomona bon inutile toki mulai inutile toki mulai donc ngana yebiki na ba association beto mambo ebele na yebiki na mona ika na TV président Bodoye esili. Ok, merci beaucoup. Mais quand on peut lancer message moko penza ko toucher bandeko yo zwa na minute mitia na place que élection salami ngambu mususu bazwi ngambu mususu bazwi te. Lancer message mi balé na bato ba ko bima na bato ba ko bimate. Kabola ko penza division ko penza ndé. Ben neti na bato ba ko bimate, neti ba président musunde ba ko bimate wana. Ba président mususu boyebi ke na mamnyoso j'étais mais na ma élection nyonso gagné azalaka et puis perdant pe azalaka lokwa bino bozuité gloire à Dieu lokwa bino te bazuité déjà lokwa bino bozuité gloire à Dieu nzamba yebi pourquoi lokwa mandeza na 3 ans et puis a déposé bozela ya modé après 3 ans comme ça tango déposé bino pe nzamba sunga bozalaka en vie comme ça bozwa plus lokwa ya modé azui. Donc, botika na bo PC chance to évoluer. Tu as changé dans mon monde, tu changer. Papi kada na moni yo faut pas batcha même pembe na irne wana sinon to kota ba bulletin ya fraude hein. Te ya fraude kota te pour toza déterminer to gagner. Toi déterminer so mamba fraude ezati. Toza venir déterminer que moni ya modé. Déjà que tu ça déjà ba banderole président ya ANTPC ya modé. Merci beaucoup. Merci de répondre à notre invitation. Merci ou bonjour à toutes les personnes qui te regardent. Merci, je salue grand joueur, capitaine d'équipe nationale, Chancel Mbemba. C'est tout, oui. Il y a Modé, t'es président. Président Modéo alors. Président Modéo, merci. Moi, j'ai beaucoup de bonne chance à être mes fans dans Nkwende na ya kitsa bokonzula po oza déjà président. Depuis www.info16.com babisito yo. So boya ngo c'est quoi le problème na mutu. C'est quoi un problème na info na tonton minga mbala sérieux to problème na Rebecca. Mais le rose a un problème na bisoté faut s'abonner to ebati. Hein? Donc merci à Patricia Lelo, merci à Mirana pour ta famille pour en général et mamie pour ta Timothée pour ta Tonton Mwinga mobile sérieux pourquoi pas donc finalité dans ezali pour toba qui to continuer wetina suka merci na maître Nelly Mwinga mamora mutema boboto malamu frère Richard Madeka Zoé Kiambi hein Patrick Valence en tout cas boza tellement ébélé un gros bisou à Nice Nama Jules Kulungu na batu nyonso balanda biso pe balingaka Rebecca Bilendo pukuta la servadi des fois beaucoup typé botiki ma ba commentaire na bino penda na bémission biso to sala rapport et ça la biso vrai bien. Quant à moi, pour aujourd'hui, là, je vous dis au revoir. Mais prochainement, vous allez brancher pour ma solo qui fasse dans la marambo. Bon, look là en combo. Au revoir.